Ali koto ba babota. Maman, les gars. Na lembi nanga na komi na niveau ya moyen te mikoto na lelisama misuna pwani na ndimata ba ba diska ya tokende na hôpital na ibai nanga te po ba bi ba yebisa nga lisuma kambugo te choc pona na ba choc muso makambo songa na oyoka pardon ato balobi ka mwa muke pe bi pa itubi no bozali malade kozwa bino te sango moko kozwa te malade on ekokene musika na kombo na Yesu ekozonge pa uti virus wa para bino te ba congolaise pardon ekende musika bo mi batela ka bo batela ba koko bo batela ba bokilo pe ba batela bino bana nga basi pardon mama kila pardon ma producteur nyoso ba o ba sala na mama kila pardon. Et puis nous avons sali qui le maman va traiter vraiment maman du traitement na ndenge sengeli les loko pour ba longole ba poso na ba misuni ko ebebaki donc et là on a pour le bagage que les loba et alors ba sali opération na likola maman ba longole nous ces aki ya kopé ba popo musuni ya nzoto na poso ya nzoto ya sika et botama ya bien pour maman azonga bien azongela pe musana et puis ndenge nga lelo na ye na moni maman par rapport na mona na ba photo na komisi nzambe parce que na moni le maman na ngai ziwani ba maman loka ba maman kilande to na bango na posa ponga iso ba bina nga na jouer maman moma ko se déguiser na kolata soki nini pona bima mukolo mais maman makila to za na e besoin kaka ndenge zawana to za vraiment na posa na ye na musala o ayebi na musala o amisana ko sala bana na nganyo sona zamba pamule bango Numéro de contact la Bissot, les Ali Bongo 0900 61 74 10. La umbela na se yangona tuta tolote yangona sala fierté na loboko na yangu yango nyose koki ae asinaite nangoya nangaite na bolingo na yotambe yango nyose koki Alléluia. Esengo nange komilo yembo na yeko kubisa yo mama kolo Yesu kolo yabo moinanga na kumisio mama Yesu molingo nanga ya motema Musika mama Yesu Zambe ya bofele Mobaya baveve yaya Molingo na yona motema na ngai Impossible jamais tant que je vivrai Nakobana koyembela yo Kokumisa yo Omoi nanga mobimba na mokilio
yo Yesu na ngayo namoni moto te oya kokaki kokufela ngai bonga nazwa bobo ata papa nanga kokaki kosala ngo te mama nanga kuta koboya na ye oui c'est vrai Yesu okufela ngai opesa nga bobo Yesu nayebeli yo kobamana yo yo tabe ya bomoi na nga moya miso na nga esengo kobamana yo mosantu na yo tabe ya bomoi na nga Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Merci Dieu des armées de toute puissance. Merci mon cousin Nicolas Penacé, le Dieu créateur. Profession merci Nzamba Lola. Pour être belé, bakomaki na karo maman biso akomaki na ngolo lelo bakomaki te basusu bakati bango makolo. Kasi na bolingo na yo olingaki ete mama akoma na situation oyo atika moto na bombo. Topesi yo merci pour zwa contrôle ya vie na ye papa. Tobozi na sina makila na yo Yesu Masiya Nzamba bikamwa ba ange na ba camper tout autour na ye. Loboko no lekikembo Nzamba alola ebatela ke tango nyonso timo koyo kolinga na posa na yo nde okolinga kobenga ye aya epai na yo kasi tango nano yo sepeli yango te Nzambe batela kaka toujours na bon monde. Tobozi na sina loboko na yo papa na kembo mokonzi likolo pe na se nde tolobi amen. Sí, mamá, voy a estar ngai yango nga na bona omoni na okoka te yo moko mpe ngai nayebaki oza maladi nayebelokota so ezalaki bango baya kofutu
yana nonga na zebisa bana ya kimbangu o balobi ke kimbangu mama bino yo alali nga mama linga na yebaki te mais esengo na nga lokwa ma présidente na biso ya affaire na bana biso ya comité ya social pour l'État bango baza dusola na nde bake ko dusola pona mama bo bake mama kila mbula boni ya vana kimbangu na théâtre pe mama kila aza mwana ya les amis usoloka honorable Dinganga bino boza bana kimbangu tala mama kila ye halali association des femmes et artistes à phare batu bazui mama de kimbangu twan ti to komanaka na lobi kamata bana ngingili kamata bana yolo tous les 24 communes mama kila ye halali au moins na mokilifo zala reconnaissante ngana kufila kama mwana leki na mama ya kanga na iba iteka za malade na lobaka fume to monana ke pasi boite na sengi na bino bana kimbangu bwana ngole bele boza partout boza monde entier tina ba États-Unis tina Paris tina France ata balobi boko bimate pardon numéro bakopesa mama kila yo alal mama kila yo azokende to boy histoire lobi ke o mama kila boina boite mama kila yo famille na biso ezalaka bino mafanatike na biso famille na biso ezalaka kaka ndenge toza na association na biso bafa na association na biso bomoko na association na biso epa vie masu na association na biso atokanisa mama kila ye alali an hôpital ana sebeko bobi sebeko zandene za lokola lokola to lobandini lokola ba cinquantenaire sebeko za lokola nini eza lokola ba ngaliema mama kila ye ngali kala iba ina ngati ngana za mama kwa rouge na sengi ata bolingo mukena nyonso bomona mama kila joie na les amis major papa na biso major mwana biso amote malamu ayebi makama mama kila te so ayebaki na boboto major akomo mama kila boete ngana sengi pardon bana kimbangu bana yolo bana ngeli bino tu na bakitambo na bandal séparé bino tu ba commune mobimba boyebi mama kila ata quelque chose na sengi ka pona ngai te mais numéro ne a tout à l'heure bozwa botindela mama kila ye wana na kwa simba en face ya wenza Mariano pardon ba opesa numéro ni acoustique opesa ata fani akopesa tozalaka na bomoi na lembi nanga na komi na niveau ya moya te mikoto na lelisama misu na rapwani na ndimata ba ba diska ya tokende na hôpital na iba inanga te po ba bi ba yebisa nga lisu makambo bote choc pona na ba choc muso makambo songa na oyoka pardon ato balobi ka mwa muke pebi pa itubi no bozali malade kozwa bino te sango moko kozwa te malade on ekokene mosika na kombo na Yesu ekozonge pa uti virus wana para bino te ba congolaise pardon ekende mosika bo mi batela ka bo batela ba koko bo batela ba bokilo pe ba batela bino bana nga basi pardon mama kila pardon major pardon ba producteur nyoso ba o ba sala na mama kila pardon major yonde papa pardon na sangi bino tupe na bisi nzambe nanga abatela bino virus wana ezonge pe uti bino te bino bokozonga na mboka na bino esika bakunda mitolu na bino eza bino bakoko na eza bino bana nga basi na bana nga mibali malade kozana bino te ata balobi on kokata frontière bobo te yo congolaise te malade kozwa bino te merci na suki apo na okoka te bakosa kinga nde ba yo laksa ki mama kila ya na okoka te pardon ende kuna te ko pesa numéro ça acoustique tomonio toujours awa tomoni par rapport ya évolution et s'améliorer siko ça va par rapport à ndenge boyaki kotika mama makila ana katna o esika mwa liloba na bafani nyonso bazolanda libanda mboka liloba ezaka ke bino moko bomona ki depuis premier jour nde tokende kozwa mama
toyaki na mama na esika oyo na hôpital epuis nzambe asaliki lelo mama batraite ye vraiment mama azwi traitement na ye ndenge esengeli lelo kutu nde balongoli baposo na bamisuni oyo ebebaki donc eloko nakoloba kaka lelo eya lokwa basala opération na likolo ya mama balongoli nyonso ezalaki ya kobeba musuni ya nzoto na poso ya nzoto ya sika ebotama ya bien pour mama azonga bien azongela mpe mosala na ye kande mama auti oloba nde mama ninga auti oloba tosengaka lisungi na bino soki bosungi vraimen biso kaka ndenge kaka toloba ekozala bien mingi mpona mama makila po biso moko tokokoka te femme artiste tokokoka te bino nde bosunga biso baproducteur na biso bafani na biso bande antuka botya botinda quelque chose awa mpona kosunga mama makila na hôpital po traitement ezosalama nango facture mpe ya suki ekoya isi chaque jour ordonnance ezobima ordonnance ebima du jour au jour ordonnance ebima ezala bien mpenza soki bosungi mama makila kaka nde bamama bazoloba ndenge tobandaka koloba mpe ndenge tozocontinue kaka kosengaka aide na bino kaka bandeko na biso. Numéro ya contact na biso ezali bongo 0900 61 74 10 et puis tozalaki déjà presque na bémission nyonso tozosala banimero ezolekaka ya misato ezoleka nimero nanga acoustique ezoleka nimero ya fani katale ezoleka mpe nimero ya mama pati melanga nde ka tozopesaka bino banimero antuka tosengi vraimen lisungi na totoka na bino mpona mama na biso makila vraimen. D'accord, merci maman Thérèse ya moi liloba par rapport ya lelo ndenge okuti santé ya mama makila. Nzambe azwa lokumu parce que bato oyo babandaki première soin ntango fani katale akendaki kozwa mama et puis bamama mpe ya biso mpe ya social ya farbaye basali chemin moko route ensemble pour toujours na vie ya mama na biso makila. Et puis ndenge nga lelo na ye namoni mama par rapport namona na bafoto nakomisi nzambe parce que namoni elongi ya mama na ngai zingwani bamama loka bamama akila nde twana bango na moposa mpo ngai so babina ngai na joue mama moma kose déguise na kolata soki nini mpona bima mokolo mais mama makila tozala na ye besoin kaka ndenge aza wana toza vraiment nano na posa na ye na mosala oyo ayebi na mosala oyo amisana kosala biso moko loboko moko esukolaka mosapi moko plutôt esukolaka immunité tosengi vraiment na bato bamesana kosunga biso bato oyo bayokaka biso mawa bato oyo ntango bakosunga biso na nsima bafingi biso te mpo basungaki maladi bazela kaka te tokufela mpo batindela biso cotisation moment oyo emono vivant réellement vivant ndenge loba bandeko na biso moment ya kosunga motu yango oyo moment oyebaki baartiste na biso bazalaka na likambo yango oyo tobwaki mbela de partout bato basungaka mama nanga ana bosayo mesana kosunga mama boboto mama motema malamu olingaka komona motu na pasi te ana bosayo sunga mama makila Karine Manessa papa de Gaulle Mata papa Seye Masamba mama asekisa bino nyonso bosunga ye botelema mama Nela mama Pasteur mama Nela na papa Nise tosunga mama makila soki atelemi ata na infa ata na mai ya komela ata na miliki ya pamba oyo bokopesa mpo mama amela azongisa santé na ye normal en tout cas ye moko aotelema koremercie bino bosunga mama na mokio mpe biso toza nango tozosala awa esika tokosuka mpo toyebi ke ndenge mama aza nano boye facture nani ebimi te oyo bazosenga lelo bauti kopalola pota wana bapaloli balongoli misuni oyo mabe ebebaki misuni oyo salite ebebaki babwaki mama ye moko aza mpe mwa makasi moki akoki koexplike en tout cas tosengi kaka bato basepelaka kosunga biso basunga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Makila moi liloba koloba par rapport ya association ya bamama oyo lelo ozo se retrouver na kati ya hôpital na bonne santé mpona bamama olobi liloba nini mpe oyebisi bafani no nyonso nini bana na ngai nyonso na nzambe apambole bango misala bango kende liboso soki bango tembele na sina kofeli na ndako modele bayaki kokutanga na lali epesi bango mpasi bamemi ngai bana moko bayaki kotika ngai yawo bafani na ngai nyonso bokanisila ngai
po hôpital oyo ezosenga mbongo mpona kopalola pota $100 basengaki 150 fani katala kodisite te bapesi bango $100. Merci beaucoup, merci. Tu comprends que acoustique, maman azokoka vraiment kolobate. Moi le loba pour na kosuki sana ba maman afar bozo ça toujours oeza malam oezo mona na misu na bato. Est-ce que bozana ba bato bazo soutenir bino bien bozo bunda kaka na ndenge na bino moko? En tout cas afar de maman Thérèse abi pour tout ça là déjà na afar mais je sais na lisungi ya bandeko nyonso bazolanda biso mpona kambo po biso moko tokokate il faut kaka boassiste biso mama ozongela mosala na ndenge esengeli. moto moko azosunga biso atatu eza kaka biso moko nde moto tozosungana na bacotisation na biso tozosala mpona kosunga baye baza nano na pasi yango moni tosengi na baoyo balingaka mama makila batia mwa loboko basunga mais pour le moment eza kaka afar yango moko nde ezosunga nanu mama makila, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous avez confiance dans l'exemple télévision, vous avez confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, il y a actualité, il y a solo, il y a sûr. Oh, ils ont bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, exactes. Beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, c'est un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya ndeko tata moi si. Yo mtoro talanga yo linga barezi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongo le Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro ya chiffre était zéro ya lettre. La surprise ya kafu ya kafu ya kafu. Barezi baza to moni confiance au PC na exemple de télévision. Ya on to yelbino Zéro Bêtise télévision. Tout le monde a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça les pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako mara s'abonner. So au continue na YouTube bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place na rouge s'abonner au cliquer là wana. Au moins na notification mon raison mon pandi moi cloche mon wana. Pas au fini au notifier et rosa la bien Zéro Bêtise TV. Ba maman Ba maman Zéro Bêtise de télévision moi na bino. Ba maman penaka na moi na bino. Alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise TV. Ba maman ba maman moi na bino yo ba rési baza. Confiance au PC un exemple de télévision, vous pouvez s'en na Zéro Bêtise TV. Bonsoir théâtre ya kafou ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana borota la en famille. Émission papa maman bana borota la en famille. Zéro Bêtise TV. ZB télévision Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Buzo bakuna ezate. So buzo bezali na habité quoi. Et où ta va ponga mo barezi baza monsieur le journaliste. Muto habite déontologie musala ou muto afanda na ban ya classe
toi na bongo pe kabosh pe bongo eza Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser to y abonnement à Zéro Bêtise Télévision. Yo muto za un exemple de télévision. Ya kanoka mbango na Zéro Bêtise TV pour rater. Zéro Bêtise TV. Exemple TV, beau Zéro Bêtise Télévision. Alors beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand on beau faire un salle arabno musala kitoko. Kuna besoin théâtre, musique, gag, besoin film ya solo o ezanga bêtise, be mission ezanga bêtise. Ba télé réalité kitoko et puis na bombe lo moko na obimisa 2020 rubrique nanga. Ba mama rubrique nanga. Ba mama opena bolinganga quoi. Obolinganga quoi nga. Na quoi Barezi Baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise Télévision. Alors, s'abonner au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV, au mona place par en rouge s'abonner, au cliquer na wana au mona cloche et zalwa ngonga, au finir na notification nyos, émission nyos e bandoko ba gago ba théâtre tout e bandoko kuna pour que bozala brancher. Nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi. Na kimi te na zongi. Au Botani Combo, Zéro Bêtise TV. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barezi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations. Barezi Baza. Fondation Barezi Baza eza wana pona ko aider pona ko sunga bato nyonso bazana ba problème. Bao nyonso bazana ba problème, ezala ba problème mo ko toucher peut-être social, bazanga ya kolia bazanga ya komela. Nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango. Na ba orphelin, na ba na bitike, na ba parents, oh ba comme déjà na ba âge avancé, oh ba tika bango na ba veuve en fait, ba vieillard, ba veuve et tout, to bando kabona bango, yo muto kozala toucher oh bando la biso, kozala besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bomengona oyo zora to moi muki oyo zora kabola ngo na bango alors to bando ke romemela ya bango parce que exemple la télévision les appenda exemple donc toza wana pona ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre appenda touché na likamanga bi Barezi, pourquoi pas 100 francs on appelle dans Zorato Kabola on a banabiti qui orphelin to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso ozana lamba ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc nous tous a touché accompagné de Yannick Chambawa que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango exemple télévision. Merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit un doto et l'on a rabatache. Sopeling Kosana thème koya bien ya propre, Oisa produit ya kosela. Oyo Eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendakana produit un doto. Donc, ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela.
Exemple TV qui toque, rien à dire.